chancele mbemba betaka balalataka botine po batela lokolo e biso mpe tozolatalataka botine po tobatela nzoto batela ye batela mama batela batela yango bien batela wo Eric Fourie esombiza mapango esombiza mituka beta maina motere entretien. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Voilà, bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette très belle émission. Merci d'être branché au 3W Vision Plus TV Lobby, Vision Plus Yangonde Makambo. Et puis merci de me suivre, de suivre votre humble servante et précise Igueta, qui a de la poste, autrement dit sans majesté, car Anibal Lobara toujours dans l'actualité. Toujours dans le cadre de l'information, mais avant tout, je tiens à remercier nos partenaires. La patronne, la mère et Milo Maman Sociale. Vous êtes mes partenaires, mais j'aurai tout le temps en tout cas de vous saluer. Sans plus tarder, je reçois pour vous Blaise, créateur et l'animateur du Ferrego là, dont on trouve tellement ma solo, moi et Bélé. Blaise Boni. Ouais, bien maman. Boni santé, boni nzoto, boni nyos. Ouais, santé bien, sauf que ma grippe, accompagne la voix, mais ça va quand même. Ça va quand même. Un créateur avant tout, banana, nous a nouvelle eau et quitté l'ibus, donc comme l'ibus nyos, il y a pas si. Il y a une musique à maison, mais bazana matanga, donc bazo les landi qu'on a bango ADT, ya bango moko ADT tant que moi na wenge, tant que toi qui nouvelle luana et ça la condamne. Non, les liwa place basel la fête. Liwa et là on attend ça les fêtes lobby et quoi la pekayo. Donc moni non pas problème mais ça mais air ya liwa maman a partagé ma wa souci mo na baninga est normal. Et nzela na biso tout atanga na boude atana salle fière atana salle fête donc lobby et quoi langa. C'est pas la peine donc ils a comme quoi malgré ça et touché bato belé bon. Nzambe ga mutayebi et tout ce que nous sommes pour Nzambe pour ça mutambo bachela bisoto mais bon ya wana koloba la matanga peka te ba pesa programme la matanga bozala bon matanga ba pesa invitation te ba bengisa pe mutu la matanga te de matanga eza yo moka so la muki omonike okokende de matanga eza fête te eza te que faut pas faire par invitation non et matanga mutu tout faut à la volonté qui même na matanga ya vient même mon nez excusez ngala beta to na fiki nazala vraiment so sengi peto beta to za problème ça va me demander liste bimi de ba miss liste que bana batunyo so ba finga ka le roi de l'Afrique ba so ba finga ka maison mère do ba tia makote la matanga wana non so ba miss liste c'est que bango mo ba yebi ke ba to na ba koyate mais la carte liste groupe ya faire go la pesa en tête. Quand c'est parfois bango moko ba yebi excusez pardon est-ce que problème c'est ça que soit que ba miseli liste ça peut ma bête pour na bango moto peut a forcer bango na makasi ki aya matanga ezate matanga ba inviter moto te ba pesa invitation te ezala toye te et ça te que mo ya la muka moto ça kufi et puis problème c'est ça que parfois bango mo peut bazo comprendre que ba solo ba mabe trop na bato ba comme ozanga même bato ya ko assister bango na matanga. Il y a un monde qui a avance sur la liste. Soit ils ont bon côté, déjà moi on a couvert la liste. Et puis il déranger peu bisoter, déranger ne l'autre, changer peu l'autre. C'est pas grave. Sur le déranger bino te bino baba na wengi normalement il fallait déranger bino pour voir aza papa. Comment il déranger bino te? Ce que on a tindi bango basa la liste que ba to ba ya te banane. Bango basa la liste. Je monte ba se contredire bango. Bisoter le bani. Biso to organiser matanga ya GTT, eza matanga ya orchestre ya ferrete, eza matanga ya orchestre ya lepadre te, eza matanga na bango. Alors so babeke mutu boya ya te mutu boya te, et déranger mutu te, ata pe mutu boya ye, yango te mutu sala ke mawoya la mo. Parfois bango mo bayebi ba conséquences légales parfois na matanga ya vemonib, ba tusuni ya ki parfois ba tiraime salemaki, yango mo ba bango éviter bloc wana. Mais bango mo ba concerné, tali biso te, eza mamna bango. Baya te baboya bato baya te eza na actualité ya biso ko tout. Donc tu veux dire que bozala te madame misi ça bozala binote. Ya on a lobby na hoti. To tindi bato te na makasi ke batsala biso ngala biga na mukoseke ba bengisa ka mutu te na matanga. Mutu aka na volonté na yemo.
so pe bakolo matanga balobi ki bato baya te déranger bato te et dépendre kana bango. Première classe déjà dans le marché. Blaise créateur avant de tout continuer. C'est la bus no crime bot ba comprendre qu'il na zandi na créateur ou a créé ma casse. Ouais, pour la première classe, il y a des actualités. Ça là il m'a bé, il fallait des gouttes banda botel. Dans la matin on a wingeti. On a le bit. Matanga za ya bisoti. Matanga za ya ndako mususu. Vous comprenez? Matanga za ya parler mususu. Biso to pas les padres. Actualité za dominé za mingi première classe. Vous comprenez? Si on a compté moi pas Joana Mukepo eza moni eza liwa eza ka batutu. Ba sala fête na liwa ya mutute. Non, c'est pas gentil. Mais l'actualité est dominée au monde entier. C'est première classe. Il y a un qui fait au banana, vraiment. Biso to zakana rando te. Biso to sala ka mambo etala biso. Batunde baluka ba kota biso na barando. Ba comprendre que succès comment passe na Congo. Pour battre bango ka, il faut pas toucher les padres, il faut pas toucher bana les padres et to répliquer, ba on peut répliquer ba tche bango ka. Et qui ne comment ka bon. Biso to problème na bato te. Ya on a ba actualité la biso mingi écoute ça. Première classe malgré dans la grippe mais où est porté ça que chancel mbemba betaka balala taka botine po batela lokolo e biso peto zola tala taka botine poto batela nzoto batela ye batela mama batela yango bien batela wo Eric Fourie esombiza mapango esombiza mituka beta maina motere entretien yagola bina luketo ezoningana basheri bosepela paterso mukumi e luketo simple luketo simple donc toi na luketo simple ya onde miko batutu bazo batela sala rabeso na sala crime boza capter bato bazo ngomba mo na ba facilité bato accompagner la facilité na se bato ke kolanda kitoko na yete abela ka bato pe ba conscience zonga ki siko tuko na si bango batela bato tu ba ko batela yozo batela te yo batela te netinga na ko na zo batela makasi tu batela te bo batela nyoso yo monique za bien pona yo fo batela te yozo batela te fo mi batela nanu yo moko o mi bateli nanu yo moko nanu pa wana et puis micro aussi mbio so monique za pena job na yo fo batela yango. Je comprends, même na site na bino, so yebi ke cop na pena yango, il faut na batela yango pona gagner confiance c'est pas patron nga. Même nga na batela ka voix nga na batela mongongo nga na batela ka boulot nga et puis na zalaka bien na groupe la biso pour le BPTT. Donc ba tout ba comprendre qu'il faut ba batela. Ata mai na moteur entretien c'est très important. Mot d'ordre yango. Blaise créateur, surtout landeli bien ndenge ya première classe par rapport ya ba générique mususu première classe non pena et solo lité mais confrère na pardon moninga na bino animateur alobaki soki azali su tende azalaki nde akenda wana ndakenda bersa obende yake wana donc nyonso kola to première classe pe la li donc na minute ezana ba kombo mususu kanga na pesa ngam plein na fuliam ezana ba kombo mususu ezolo actualité et loba o nyonso elingi po ebiso to koloba po bachaka. Au moins on peut se licencier moko tenon et tono et changa makele les anelo au tenakati. Moi so moni tono mo beto le nga ya na rien na kati vide. Mais so petit tono mo le coq c'est que ça plein et vimba. Et on a vu ba tono makele les mikolo na s'engager na bangote. Comprends hein ba tono vide. Na s'engager na bangote. Au moni biso e to beta 4 minutes e nga na ya na groupe na biso. Na kuta kombo no tangité. Na beta 4 minutes bat batuna bangote succès fou et ça là que place baké et simbité baé ko zonga na yambi bango to bete général ba boss na continuer ko frapper bango bat musuku tunde ba yela ki biso nde ba yombo yonde ko te faut la pena na vérité faut sanga pena que Blaise en tout cas félicitations la première classe malgré ça musa na yo félicitations la première classe bat tout ba sepeli nango nzoka mutana le mamona a mis se contredire. Pour parfois être aux aïnaïe, bilo tout au salanaïe, après 4 minutes, et ça là na niveau T à 4 minutes. Tu travailles dans un mais tu me souviens na ba yombo. Vous sentez que mon tako na voix, mais ba local est déjà kala. Nous sommes na voix mais so ba PC makambu, chance ezate. Mon ozo sa bolobo, on est toi non moko naturel ezali.
ngapene na sala musala ngabo to na ba chance moko boye nzamba pesa ka biso ifezala na mutu alors soki chance wana elongwe au moins mutu motambola kwa liboma au moins mutu mokolela ba problème au moins mutu soka ke a longwe mutu soka ke a sala simbike tala na histoire na place otanga yo na place a utaki hein place bazala matanga place lobaki wana place a utaki wana akima kipwani batikela charge ya disque boaka akokite akimi lobe sa frappé akimi ayi ozongela biso azongela biso ngape na yambiye azongela biso ngape na yambiye to niati to beti jenega ba boss na frappé les sous mais azaki na bilakeli mabe vous comprenez azaki dana yombo vous avez biki bat musu bazana chance te donc chance au naturel bat bazana nango azaki nango te azaki nangote yango zo mona ba bloko tout salenga na ye ata na bominzo to danger to sale clip pas danger to beti tout ça na ba yombo na ye nyonso zo sana vie zo simbate soko na minute oyo elle ko jouer dans la club te on est entraîné en salle la sélection équipe nationale a ciblaka mingi ba joueur au bazana ba club ata la Chancel Mbemba beta na Porto azaki na Angleterre na Crystal na Newcastle alors Newcastle na minute azana Porto a signé contrat munene soki équipe nationale na biso RDC eza na match ba tala ba joueur nini baza na compétition banani ba betaka championnat ata da Chancel aza na club fazwaye so joueur aza na club te na équipe nationale moi ba sélectionner ezati et alors ça ngana répondre mutu moko na minute azo bateloni azo sala position na yebité aza même pas na club ayebi vi na été lobi na yebité a comme par terre alors net ngasko na yebike so na longa na parler la ngana ke na boulot na inde 3 so voyager na okende so concert eza na robeta so na minute mutu musu azo baté mokoni obeta concert mokoni ni ok na répétition mo boye asatanda ya kene na orchestre mo orchestre mo pe baboye na bango zoyer donc excès de yombo zo continuer bango ba kimi na bango yombo ce que place à contact qui peut baboye zoyer alors à 100 club ngasko na club mais l'équipe nationale peut ba zoanga bon talasko na peso ba différence les obi ko boya Bercy non tel so pena clairement pour poser une question au moins que eto beti première classe retinzele to boakine ba tout ba sepeli maboko kaka boy bana nguba kaka boy ça va créateur a beti kuna tala ba simbinga luke tout simple ça va tala ko mona moi si to boakine ayi ba sepeli na générique yoko to yebisanga pena ke Blaise créateur merci pour la première classe posa na posane la loba pour ba générique to bimi mikolo o to elega na TV wana yebisanga générique ni zana niveau première classe na ba o ba tchaki makelele faut ba revoir pour na ngai faut ba revoir OK école déjà biso to na première classe ya école ni quand so monte bango to ba ba leki ya première classe ne voilà première classe ya école ni biso to na première classe et ba bi première classe même l'avion business class ezali vous comprenez première classe so biso to lobaki ba tout ba 4 raisons de école biso to une école te biso to be première classe yo ki lokolo kasi ngane mna bora lokolo timoki komi des modèles ozangi lokolo ba loka bo lokolo ya fa eza Fabrice amisa d'avance amisa ya va lokolo bina zote bina te écoute chapeau Fabrice maestro na mona écoute ça la vidéo zo bina luke tout simplement bena car et luke tout simple na mona ye ça va après ça que loko ngape na zongse le ba fleur wana et loko na jusque là ils ont bien ils ont marché très bien mais biso to yo beta ba tout à comprendre que les padres bimisi première classe ba tout ba comprendre que baza élève baza bena bana ba betu ba cheneka ba banzanza mutuna makolozo banate message capté zate crefare zate na musique na ba crézo balanate mais biso so ki mabuma basse kilo a Congo zo beta et na tini e kin chwa ki e mabuma zo se ki ntodina na basse vous comprenez moi marka zo kuna beti tapi na accompagnement Nicolas qu'est-ce que les olela aji kuna zo lelisa solo lo ngonga basango awulu la mbonda kuna ko lobata chati na sente ngamo FIFA et na chevo Blaise créateur ba petit tout kao yo to féliciter nga quand même olungu ya na sima yo mozo moteke na minute première classe nemte kangi TV ya mte kangi TV loboko ya président Robin ngana peto lo niveau ba première classe otanga mamba ba miki weblo manzanza eza blo musu tondo sakana weblo tondo kodo bien olambi blo manzanza mais olela mnogote ole ona kingodo yo sakana te biso sakana bo mwana te bola beblo manzanza mais olela ona mnogo solo te kodo blo musu za bala miki et to bete masola première classe za niveau
Et là, niveau de la première classe, les padres, autant na image, les padres pour quitter. Tu les padres dans l'équipe, mais c'est Nyoso, ma bête. Déjà, l'équipe est à l'écart déjà. Pour après, papa, ouais, va faire loin, va madilou, va pépé calé, va faire tout, va faire la question, va taboulay, kondo, va tout, va daya, va grand chanteur, tout, va kenda, va tika charge par les padres. Les padres n'aiment pas représenter la musique congolaise. Les lots, la voix, grand chanteur, et puis l'orchestre est stabilisé dans le Congo, ils ont bissou. Vous comprenez? Il y a biso santé, baby basiste à faire, baby soliste à faire, baby mutambonda kutu à faire, baby drummer à faire na combo. Avant na ba comme na animateur. Bilo autour les ba tactique mo ba faut ba comprendre. Na bo ilanga ba tout mais ba tout. Yo mondo za no yebi ke to beti ko lega ba tout ba miso ba générique. Oyebi en bien. Ne lo ko tangelinga wana na zo ba te so za bloc manzanza. Na zo ba te. Ni no boko président obino. Ba tout na comprendre que bilo na bango za yima be me bandoze la biso to buaka. Moi concurrence on les a au chabiso ba cheba ngo ba chaba ngo ka mais aussi mba pega te ka reza la ka soko ba chebiso ba cheba ngo mo pena o ba miki avant mona lo ba tu mo ba tout ba comprendre daiki soko ba chebiso ba cheba tumsuna te ba miki maman buzo bana bango e mona nde ba ba yo mwana muke mutu solo. En tout cas, c'était là le FIFA. Ma bille FIFA, on a grippe mais il a CPI. Moi programme pour les solo banenga nango wana. Yo mondo zana non les solo motanga so animateur moko donc il y a nani il y a Bercy et ça l'émission nanga quand même au salle émission na frère wana et azo parvenir ko déconner muké bino bozaka ba pandisango boye ba mambuto les gana orchestre boye ba ko ça la différence vous comprenez boye daka bango ta na miko bozong si bango non tes frères nanga bambolo beza le kota yete ke Blaise créateur lekio faut bolo bana bango bongo bobeta na bino bokenda beta 4 minutes succès boya beta on a généga ba boss vous comprenez malgré yaki na yombo mais ngana bisaka moto to beta qu'est-ce que j'avais dit bo Blaise créateur lelo to ko baluka ba krim suku to boaka na mutu mususu wana même na repti lelo ba bina ngo soute do sentir que bloc manzanza vous comprenez biso yawa ba tumsu e ba kei monte que to beti première classe ba sepeli. Faut besoin que ça rabango et ça la bango bien. Et bon tu comme tazolo ba connerie zo déconner, besoin idée était. Il y en a personne qui exemple mo ngana na club. So ba ça sélection équipe nationale ba zwanga et puis na tchara babi. Parce que chose que l'équipe nationale babi ba sélectionner ba joueur qui défendre mboka. Monte ba tu ba zo bango te 100 club. Manque à compétition. Les débat mo faux débat. Pesa biso programme na ba mbote na ba balinga rafi. Programme na biso mingi ezali que tous dans la studio, tous préparer premiers soins. Ouais. Première classe, première soins. Quand c'est premiers soins, ils ont des titres de première classe. Tellement mon conseil Jackie premiers soins et comment titre album. Il y a groupe, pas petit groupe naïe album. Attends, OK, école après il y a sali première classe. Non, biso to ça là déjà, to changer déjà titre banda kala. Premiers soins et tirala da combo ya album na biso. Parce que première classe to changer qui on pour na single na biso et bimi o ya loquet tout simple. Vous comprenez? Dans ce sens wana bato misunde ba comprendre qui première classe wana te bango ba ken la première na école vous comprenez ba yeba ko différencier te pourquoi les padres te première classe bango ba boulot ndeza na mambo ya école yango moni ba kesuka na ba école primaire vous comprenez nga on robe même matin maternelle nous comme surtout dans ba graduat on ba toda ba coller dans ma bouma donc ba vider dans ba chic mambo belé vous comprenez nandera mabete. Tous en plein de studio, tous préparés premiers soins. Les albums en groupe, le pas de petite chance dans ma mission naïe. Tout coach banzembo, batu bazana banzembo, ba mission tout au bolingaka. Aux la contact na mission na biso bobenga, aux la poste nzembo boko solo là. Et puis nga mo Blaise créateur na kangi maborote, nazo bosser les sous na mota la da ba bloni goya, na binsa su batu ndenge ni po ezalo ra pont. Auto sele le ra pont et même sorti na premier soin. Ya onzo mona e beti ça ça tire devant il faut bosser makasi ngala bossa da makasi ils ont ça bango na 4 minutes comme maman ils ont ça bango et pourtant ko mutabebi sele bisene ko musala ne ko tezende kombo zo tanga wana ozo moteka kei ba plan tout kitoko ozo moteka zate ba servir maman na boulot to beti ne des générique abinisi banani to boki ne des générique ngana boki ne des générique à part non ngamona onde na betaki message na ye deva bato ezaki capté te à ça les lonis faut besoin que ça bango vous comprenez si on a absence na ye moté que to betu sous première classe ba sepeli nango koleka ko bloko to bete na ye et on a vu que donc ba tu sous batambola na ba yombo
Vous savez, parce que laquelle est ma baie de chance, on a essayé de l'ongwa et qui est sur l'océan dans les donc il faut que je me dise vraiment. À part Wana, tout balinganga, babenga la plus 243 89 53 79 013 00243 89 73 89 53 79 013 089 53 79 013 aux Ablaise créateur pour la solo Italie dédicace pour l'album de la première son à part Wana ba répétition de Zaka comme dame des alaka na 1 2 3 chaque mardi jeudi ba voix Jézébélé monsieur tolungo lobate ba sutuka pas nzunga ma famille mais pas nzunga mikeza ba nzunga ma famille pezali comprendre il a ma bloqué belé là c'est que to kon na jepe quelque part nzunga moi gaya ba sutuka ka toza déjà moi ma stratégie tout exacte à part Wana na pesca bambote na Léonard Miss Colon Coma mon konza plateau de 15 ans monté ma maman Adrien Malongo mbote mingi na Chassel Mbembe international mbote mingi na Linda 206 fibre optique na Paris mbote na Hervé Makalo du 112 machine d'ambiance aux États-Unis mbote na Lembolé aux États-Unis président de tous les Congolais mbote na Deshine Inda mbote mingi na Guy Divinto na para Mabouma Bass mbote mingi lisusu na Patrick Echiswaka le pétrolier na kati États-Unis mbote na Djibole Mbala na kati États-Unis mbote mingi na Maître Ben Sulubika na Londres mbote mingi na DJ Samurai mbote mingi na Ijiforme Patterson Mokumi mbote mingi na Papi Kachunga de Parigo Francis Mondobe na lingi bino mingi bino tu bona kati album ya qu'est-ce que j'avais dit et na kati album ya premier soin autour sala mutu to ki libanga na première classe aller laté et ça aura 5 minutes moi to charger ba combat ba tezalete pendant que tu fais ba cri faux message tu bois ki to ça buzo balora blora manzanza bimi mikolo crise na message te moi to fais ba cri na ba combat ba tezalete te fallait to lancer message ba comprendre tala ba simbinga ba zota o décortiquer le tout simple ngalula ba comprendre tu vas comprendre bon ce que tout l'équipe d'étape wana tout ça la promotion non mais tout chité déjà tout ça na premier soin oh wapi ba roza ba blog le roi allez yo na kitoko na yo na mipende na yo na banzoto na yo moto akumba yo ye kitoko te ezangande ye weze blog mikolo moto amemaka yo ye moto toka yo are via butuna ya moyo ponini ni ba mama bazonsi yo ponani on a d'abord crié ça oh kasiti vous comprendre te ngana ka fifat non pesa on les a crié bato oh ya bato nani tangela mukolo kliwa babo ka on dana ba boîte kaza on a biso kasiti ba on ba copier biso ebite ba répète ebite ngana ba répète c'est ngana okekana apana kela nga staff ndela kenda c'est ngana okekana boîte na bandika na no bloga ba DJ moi sando kina ya ndumbo poni nani bango basashwa na kitoko na yo moto amemaka yo yeyo ça va bon censuré na tunika question na banzoto na yo moto amemaka yo ye so ezaye représenter biso te ezakaye ezala mabete nga tunika question ça c'est ça so yo kele soni c'est que yo mona sa motemo yebike na bataille la na bena yebike a jo profita nga comprendre c'est ça on peut naïe ou le biga isaïe na sens wana mais ba bazwa tamingi ba ka première classe avant to comme la première soin Blaise créateur na otika la FIFA na mibenga fédération de l'animation pambate ya ozomo na batu musu palpite zona club avant tout ça débat au club bon et to kuta na sélection équipe nationale ndé to bundi bien ça club moyen tout ça débezati. Merci beaucoup FIFA, merci à toi maman Elisa Peto Munoko Banque, notre maman Bella Dinganga, la patronne mère Emile, maman sociale Raphaël Walukonka, mon président, mon vieux Willy Kinyangi, Motema Nicole Kinyangi, boss à Makasi, mon vieux Flori Moana Poutou Balobi, Yonde Makambo, vient en Adam, Maramane Salenga bien, sans oublier Willy Lumina, frappe encore Motema Yama Bibi Lumina, merci pour la collègue grand pêtre mère, Boza témoin belé, mon conseiller privé, mon conseiller personnel, conseiller n'a pas eu à téléphone, n'a pas eu à Priscilla Igwe, à place au Saraboué, place au Boum Saraboué, Jean-Claude Écoli depuis quelque part.
Oza tellement belé Odette elle sa beauté puis l'argent moi na Suisse ya tango donc pour te mère yoza ya ngai ngana to bani masolo donc jamais pena maramona et salama j'étais avec le FIFA na mbele bino mutuna bino oyo bosenga kingai donc quand ande balobaka musala nga eza ko sala musala oyo botinda nga bo comprendre que eza o bonde ko kanisa te FIFA mo expliquer que mutu balobi il faut confrère dans mutuna comment il faut avoir club hein. Ça club l'équipe nationale merci for club. Je vous aime beaucoup. Mon travail c'est de vous servir donc je l'ai fait. On se retrouve dans des prochains numéros. Bisous bye.